Bandeko balinga mi shalom. Ezali toujours ngai ser Nabino Evelyne Matunga. On a zali ko présenter émission ya face à la parole. Lelo tokolobela toujours ezali opération na biso kaye stylo. Tozali ko lancer toujours message na ba o nyos bazali toucher, bazali kotala biso. Soko zali toucher en tout cas ya ko sunga biso na opération ezali kaye stylo. Donc balinga mi o bazali kotala ngai numéro de téléphone ezali na seko bima ou bien okay na site na biso www.acercv.com. Soko beti kuno komona ma contact ma kamnyoso okomona. Donc lelo tozali na mama na biso Hortense Lidin oya zali mwasi ya apôtre Lidin destiné. Donc toko tuna ye mwa mutuna po mama na biso ayeli biso sango mwana moko ya 13 ans na kombo ya Zosmine autaki na Allemagne ayaki epai na ye et puis atunaki ye association c'est quoi mama emekaki ko expliquer ye tina association na biso et puis atalaki na site amoni misala tozali ko sala mwana ana zalaki vraiment touché et puis pesaki di héros na ye na tina esunga biso pona opération o kaye stylo mwana ya 13 ans azalaki touché apesaki di héros na ye poto sunga o ezali opération kaye stylo. Donc maman la biso Lidin Hortense akendaki na l'éclair na Valère a di héros maman la biso asombi biloko nyonso na kotali sabino oyo mwana wana pesaki di héros na ye. Donc maman asombi oyo ezali crayon de couleur maman la biso asombi kaye bozali komona kaye Maman na biso asombi ardoise kaka na di héros wana esilité ezali ko continuer. Maman na biso asombi ba stylo awa ezali soki 8 stylos plus des gratuits. Donc stylo bleu, noir, rouge toujours à l'intérieur. Maman na biso abakisi o ezali compas. Maman na biso asombi lisusu balate ezali na kati awa bozali komona toujours na valeur à 10 euros. Maman na biso asombi ba crayon de couleur ezali kaka kobakisama. Maman na biso asombi kaye kaye ya munene ya 48 pages. Maman na biso asombi lisusu ciseaux toujours na valeur kaka ya 10 euros. Asombi o ezali ba colle. Maman na biso o ezali ba étiquette tokolaka na ba kaye toujours na valeur à 10 euros. Maman na biso asombi lisusu gomme bomona gomme. Donc nyonso na valeur à 10 euros. Yozo talangai ata ya kalosale la kate oyo bana batika yozo mona ngo pamba meme la biso esunga bana na biso na Congo mama yoka pasi wana yo bana bazotanga bana na biso na Congo orphelin bazotanga te biso nde mutoko sunga bango soko tuti sami yo papa zotalanga yo mama zotalanga yako sunga lokola mwana oyo Zosmini na Allemagne esika autaki et pa ba parents na ebongo mama Zozo na papa Simon bavandi bongo na Allemagne. Mama na mboka nini? Manaime. Na mboka Manaime. Nzamba pambola papa Simon, nzamba pambola mama Zozo bisika bozali, azongisa lisusu ya mingi bisike bimelaki et puis na éducation malamu bopesi mwana na bino ezala exemple pona bana misusu o bazali kolanda biso. Yango wana nakopesa mbote na bandeko nyonso bazali kotala ngai. Na association na biso Christ est roi, Christ est vivant o ezali bongo na Londres. Nakopesa yo mavero mbote mosala kitoko zali kosala na association kuna na kati ya Londres. Nzamba pambola yo mama na biso nene mosala kitoko azali kokende tango nyonso na Congo kosunga o ezali ba orphelin kosunga o nyonso ezali ba orphelinat nzambe apambola o lisisu tozala ba mame belé tozali na ba mama Rachel ba mama bazebele moyena tanga awa ezali te mama Tete ba mama bazali belé et puis na pamboli bango nyonso association o nyonso ezali kuna na Londres nzambe vraiment pambola bino et puis association o ezali awa na France na pesi mama Julie Banga mosala kitoko na intercession nzamba pambola yo na kena trésorier na biso papa Sébastien Mabanza nzamba pambolo na mosala kitoko toujours tozo tambola na transparent donc vérité na vérité tozo liambongo mutute na kati association en tout cas nzamba pambolo po na vérité tokei na papa na biso commissaire des comptes papa m'aider papa m'aider nzamba pambola yo po yo attends 1 centime il faut oyeba place ke en tout cas nzamba pambolo na musala kitoko na pesi o ezali mama na biso Marie-Louise Mabanza nzamba pambola na conseil kitoko yo zali mama na biso na kati association en tout cas nzamba pambola yo mama na biso mama Arlette na papa Noël nzamba pambola bino musala kitoko pe ba don na bino nzamba zo monango apambola bino
papa na biso bienvenu Kombo na mwasi na ye Nicole Kombo nzambe pe apambola bango bandeko bazebele soto bito tanga tokolala papa na biso Denis nzamba pambolo na musala kitoko zali kosala na relation publique tozali lisusu na o ezali mama Yvette mama na biso mama secrétaire Edith ba mama bazali ebele ba papa bazali ebele soki boki ba kombo na bino na tangi te bo silikate en tout cas tozali awa na mboka ono tozana bandeko na biso pe bazali awa tozana papa Fremi na mama Kadi bazali na ono awa bazo sala pe badona bango nzambe pe apambola bino tozali su na papa Serge Matunga na ndako tozali pai na ye nzamba pambola ye tata na bana na ngai nazaka célibataire te ouais papa la bana na nga nzamba pambola ye po epa zali ko soutenir nga na musala o tozali ko sala pona nzambe apambola ye donc lelo tokolobela mingi te kasi boye ba tozali toujours ko lancer opération Kaye stylo tina septembre toloba kaka fin septembre il faut bandeko na biso pe kuna na Congo batanga bokanisa bandeko ata na 10 centimes ata na 5 euros 2 euros atoza na biloko akala memela biso ekosunga bandeko nzambe wana akokota makambo na yo totiki bino nzamba pambola bino au revoir.